Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partager le sus ensemble, kakandenge tu so la kanabino papa mama simba nabokepi. Nazana image moko na lingito solo la nabino ensemble. Komona ndenge na chelio ba photo mwana wana aza mwana oyo akufela mama. C'est-à-dire d'un côté azana papa te et puis mama na ye akufaki. Yaya oyebi on atali image oyo epesinga passe. Mwana ndenge atikala wana atikala iyolela ayebi eloko akosala te na mokili. Ndenge histoire ezali mama na bango akufa leki na ye pe akufaki. Alors ye azwa mosala ya kokendolelaka mama na bango chaque vendredi na cimetière. Yaya tobetaki lisolo mosusu anayebisaki bino kufela mama oyo ka ngai na mokili. Kufela mama omona ndenge mokili ezalaka bololo. Yaya mama aza très importante na vie ya mutu. Kufela mama oyeba importance ya fufu na sani. Mais tolanda nanu video toyoka ndenge nini témoignage eza na kati ebongo toyeba kosola na sima tolanda. Bonjour mesdames et messieurs, je suis frère Thierry ou papa Thierry. Bomoninga lelo na cimetière, na ye na cimetière kosala nini? Bomoninga lelo na cimetière ya Kitambo, na ye kosala nini? Bisolo yango eza simple. Mwana na biso Clovis, tozaki na rendez-vous na ye. Alors ayebisinga papa, vendredi, moyen toza na rendez-vous na 20 midi exact. Nabi pourquoi? Alors chaque vendredi, nakendaka na cimetière, nakendaka kolela na tombe ya mama na nga wa kufa. Gadi bongo chaque vendredi okenda kolela kuno kena lobele nini. Yango na bibo lobi nga na ko accompagner ona no okende na place yo lelaka, place rozalaka. Mesdames et messieurs, to découvrir makamunini oyo ba orphelin ba vivaka. Bonjour Clovis. Ça va? Tout le monde na cimetière ya Kitambo. Ndenge na ebisa ki lelo na ko accompagner yo lelo po yo bio yaka chaque vendredi awa. Oyaka chaque vendredi ba kosani. Yaka kotala cimetière ya mama. Cimetière mama na yo. Mama na yo banda kufa. Oyebi okanga ke bakunda ye awa. Bakunda ye place nini? Bakunda ye awa. Siko olobelaka mama nini chaque vendredi? Yaka kolobele kona ngai nzola libanda na shofi makasi. Nale kinazaki na ye azwi alameki opa kufaki elongi na papa. Azoni koma makasi na ala loka libanda na mokili. Donc, ozoyebisa mama ke leki na yo o atikaki bino na leki na yo leki na akufa wapi? Akufa bozaka bino mibale libanda? Nani akundaka ye? L'État aye kozwa leki na yo aki akundi ye. Akunda ye place nini? Na cimetière oyo kaka. Sikoyo l'État azwi leki na yo aye akundi ye me atiki yo kaka place olalaka wana. Yo pe babenga wapi zando? Baloba yo moto liaki mama na bino. Mesdames et messieurs, eza passe na mama mingi. Eza passe na ebike tota na place oyo ndeko na biso azo filmer. Eza passe na mawa. Na toza siko na cimetière ya Kitambo, Clovis aza mwana oyo baloba ke alia mama na papa. Batika ki bango mibale leki ne akufi libanda. L'État ya gri ebembaki akundi atika ye kaka wana. Mais lelo chaque vendredi ayaka kotala cimetière ya mama po ayebise ke anyokwamaka mingi. Vous voyez la souffrance des orphelins au Congo. Siko bato baolanda biso siko yaka na mama. Bato bazolanda biso siko. Clovis, yo lingo yebisa bango nini? Nene sabango nana shofi
omoni mtu osungaka nga oliasaka nga oliata ngai ozozonga mpe na papa ndako na ye Vraiment, naseli nzambe asunga ye asunga mpe mama nanga asunga ngai epesa mbongo ebateli vraiment, esalinga mpasi na mawa na makambo ozoloba bandeko nango baotala nayebi ke boza mitema malamu. Papa Thierry en direct de Kinshasa. Vous êtes partout dans le monde. Vous voyez comment les enfants ils souffrent. Naza moto na kendaka na source pona komona pona koluka moya ko transmettre bino bandeko ya association les enfants de cœur bato mitema malamu oyo bokoki kosunga ba orphelin. Tala mwana oyo makambo azoloba makambo asalaka yaka chaque vendredi lelo toza sikoba 11h aye kaka po aya kotala tombe ya mama na ye po bana mama kufa yalalaka libanda alelaka kaka. Vous voyez comment nous souffrons avec ces enfants. Ba histoire na bango soki touché yote vraiment ekoki kotouche ndeko mosusu bocontacte biso toyede bano toyede surtout mwana oyo vraiment Clovis nzambe ya baorphelin akosunga biso baetornote baza ebele bamama na nga bapapa na nga oyo bazolanda biso bakosunga biso ke ozala bien. Même soki ozoya mikolo chaque vendredi awa ndenge olobi mama koyoko te mama akufi banda akufa esali bambula aoyoko te bakunda ye awa ya solo. Même toke na cimetière oyo olakisaki nga sikoyo ya mwa leki na oyo wana place leta akundaka baoyoko pete mais eza eloko moko nakoki na interdit yo te ke oboya koya awa na cimetière mais nga moko nalandaki yo lelo mpo nayeba makambo osalaka. Vraiment nzambe na lola asunga atushe mitema ya bandeko oyo bakotokisama na kotala makambo. Voilà. Nzamba lola asunga atutisa mitema ya baye bakotala image oyo. Voilà. Wana liloba ya Thierry ya suka yango wana. C'est-à-dire eloni tuengai toloba yaya kozanga baboti na mokili. Non. C'est vraiment douloureux. Koyoka ndenge mwana lobi ya kuma na ye kolala libanda akuma koya kolela mama na ye na cimetière. Po mama na ye abima nzoka mutu soka akufi akendaka po na libela esali mawa na mutema komona mwana ndenge azotelengana. Oui papa wana asungaka ye ndenge alobi wana mais yaya kosunga mutu actuellement na mboka Kinshasa kobokola mwana na ajo ya za nango tia kola c'est pas facile. Yango tuengaki to compatir ensemble na mwana ndenge akomi mitelengano. Papa na mama bakufa, mama kufa, leki atikalaka na ye akufa, ye pe atikalaka ka libanda ndenge ozomona ye wana. Mais d'un côté, Thierry nde asungaka ye. Thierry ça veut dire papa oyo aza wana. Yango tolingaki ka tolekisa image oyo yaya. Bato ya mawa bazangaka te sauf que numéro ya Thierry naza nango te. Soki bakolanda biso na nzela bilili tokokota na bango contact ya koyeba ndeni ya kosala. Elo ni biso tolingaki toloba na kati yaya. Baboti baza très important. Surtout maman atikala na cimetière kolela mama na ye. Chaque vendredi mwana yaka kolela. Alobi yaka kolela mama okolela mama okozwa ye lisusu wapi. Yaya ufela baboti oyo kapasi ya mokili. Soki ekomela ote ma oyebela oko desho olobeza te. Mais ba oyo ekomela bango na minute oyo ndenge ozotala mutema na ona yebi ke sopi ma ya miso. Nga personnellement tango na monaki yango esalaki nga pasi nalobi oh Seigneur na ajo ya zali tia ya kokoma mokolo est-ce qu'il a réussir wana etikali mabomba mi ya nzambe po nzambe pe abatelaka kaka ba orphelin mais na ajo yo yaya tia koma mokolo soki azwi encadrement te kuluna voyou bandi soit vipe ekokata na nzela ndenge kaka ezalaka mpona nini manque de possibilité esali mawa pasi na soni yango nalingaki na ya namonisa bino yaya biloko aboye esalaka pasi mingi na mutema esalaka pasi komona bana bakomi ba fazer bana batikali bango moko parents zate soit diza bengaki ye ndoki yende aliaki tata na mama point d'interrogation sauf d'un côté toki koloba pe ndoki zoba ndoki azalaka zoba tango le ba parents otikali yo moko kaina na mokili okende pa ya nani. Sauf que ce n'est pas le cas. Tu es kolobela po wana te na fungoli kaka parenthèse. Ndoki pe azalaka zoba.
soki obomi yo ba parent pour otikala na nani. Sauf que ya lobi ba kosela kinga makambu balobaki nanga nazandoki nalia papa na mama. Or toyebi penda na kati wana te. Le plus important o toye koloba yaya tala ndenge mwana atikali. Tala mwana ndenge atikali soki lelo yo zate mwana atikali boye na mokili. Chana michana esika wana oyoki ndenge nini. Soko za papa oza mama oza jeune. Ba jeune pe babotaka. Lelo kufi mwana no atikali ndenge to lakse na TV boye. Pona koluka ke basunga ye. Soki yo zate mwana no akomi na eta oyo. Oyoka ngo ndenge nini. Za na place abato bakufa batiki mwana boye. Za na place mwana akufeli baboti oyoki ndenge nini. Voilà, et ça li passe. Oh, nous sommes à Moboti et ça la passe. Voilà, merci beaucoup. Oh, tu es tout le bangwana yaya moi na zo telenga na Kinshasa ba problème ebele. Yango tu ngai peto zanga te ko laksabino. Le plus important partager, tu éviter lisungi na ye koki ko uta wapi. Partager pesa na bande ko mususu batala et ça la bien. Aimez commenter votre émission, zala brancher scotcher cimenté sur des shows d'Enar TV. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakoya. Ciao.